Bonjour, bande Konangais, Zanga Mamlouba. J'espère que vous avez Skanyos Tubozali. Je pense que la plupart de vous êtes déjà, veuillez m'excuser, pardon, êtes déjà au courant, bien sûr, bien formé que Laurent Sokoko, I believe that's his name, il n'est pas décidé à ça la rebellion. Je devine qu'il y a la coalition rebelle. Ok, so. Bakosala bango coalition rebelle. C'est énervant, bande konanga, c'est vraiment énervant. Chilombo, je veux m'adresser à toi. Te lundi, hein? Chilombo, si réellement, tu aimes le peuple congolais et cette terre-là congolaise comme tu le prétends, fais ce qui est dans le meilleur intérêt de la nation. Ce qui est dans le meilleur intérêt de la nation Chilombo, ezali resignation na yo. Awa kutuna keno kaka direct, tu dois déposer le pouvoir. Wana donc direct kaka, hein? Pour ce qui est dans le meilleur intérêt du peuple congolais, de l'avenir de ce pays-là Chilombo, dépose le pouvoir. Dépose le pouvoir en paix. Évite encore le bain de sang. Et évite encore que nous puissions connaître une perte de vie, même un seul Congolais seulement. Un seul Congolais n'a plus à kokufa pour yozo santete ou hold on na power. Toyokani, o na keno kutu na tie biloko na filtre direct, you need to step down. Dépose le pouvoir. Tolanda Chilombo. Maintenant, Tikana expliquer pourquoi na lobina oboy. Chilombo, c'est très clair que d'abord, tu n'as pas maintenu le vœu que tu avais pris devant le peuple congolais tant que tu prêté ba serment na yo. Ba vœu wana ou bien de pledges, olobaki que oko sécuriser mboka. Donc oko veille sur la sécurité nationale. Ozali oyebi kozali commandant suprême, donc le chef de l'armée. Veiller sur le bien-être du peuple congolais. Chilombo, tu as échoué dans toutes ces trois fonctions très importantes. Yo échoué. Oyebi pourquoi Laurent Sokoko a eu onction ya la rébellion? Oyebi pourquoi Nanga, lui aussi, il avait obtenu l'onction de la rébellion? Parce que le Congo DRC n'a pas une armée forte. Nameka kopé cet exemple bande konanga toza en États-Unis. Est-ce que vous toza na beta mususu ape bazalaka kutu wana kutu zali kambia eta moko mwa milimo ba succession ezwaka bango comme Texas, des fois California pe yaka na mwa bonction wana. Mais boyebi pourquoi Texas ekoki ka kotelema boye ba sala trouble et tout parce que nous avons des National Guards ba kitela bango wana. Tozali na military, the army, bako kitana bako squash trouble wana as soon as it would have started. Toyokani, hein? Et l'union va rester intacte. Toyokani, parce que boyebi, nabi ke bozo kaka bazo baba human rights, bazo lo bo États-Unis zali democracy. Officiellement, les États-Unis is a republic. Toza democracy te. We are a republic. Mais boyebi quand on est human rights, mitu na bango telme beba ezaka bino na Congo tende botombe victime ba human rights ata biso en États-Unis. Oui, le monde entier est victime ya ba human rights, you know. Kwa ko bebisaka bamboka ya batu ko changer ba histoire. Ce que je ne comprends pas, biso nyo stocké que là c'est otangi history lessons. Bongo tang bana bakenda ko tanga na école. Nanu toyebi te lobby ko développer quelle préférence politique. Toyoki biso nyo stu même maté ya professeur apesi. Mais à ma surprise, les 10 minutes tang bakoli, balobi États-Unis ezali démocratie. C'est ça. Wana eza na ba fantasme na bango. Mais États-Unis ezali a republic. Tolenti, hein? Anyways,
Je voulais dire que la grandeur des États-Unis est presque le continent mobimba d'Afrique. Et na quatre États-Unis aussi des États basali monene par superficie, comme on peut aussi voir certains pays africains comme Angola, Algérie, et puis tout ça na ba État où ezali mukelekete, lokola ba Delaware, lokola pe na Afrique kuna bokoza na ba État lokola ba Burundi wana. Kasi, tozali na une armée nationale, tolandi, hein, qui est forte, que ceux qui mutation onction alukasa la trouble the federal government, l'armée ekokitawana et maîtriser trouble wana immediately. Tekani. So, le problème avec DRC, pourquoi tozo monaka mutalala la mukia jonction ko la rébellion, parce que les frontières d'abord na DRC eza polele ezali sécurisé te. Ça, c'est d'abord un problème. So, ezongi sibiso na likamnatiko lobake Chilombo, tango azolo baka comme président Nabino, il a promis de sécuriser les frontières nationales. C'est son rôle, c'est son devoir. C'est lui, Bobenga gardant ce qui peut être de bon fonctionnement ou bien les mauvaises fonctions. N'habitez, titre Nabino Bopesa vos titres là imaginaires. Le collègue qui docteur Andra Papa ne azoka ya honorifique wana. Un doctorat inutile. Et ça, il a manqué même de bien apprendre à son fils comment on gère un pays. Il a manqué les fondamentaux dans les droits. Le respect et la libre expression. Papa n'attanga qui droit nene qui flamand. Pour Chilombo alobi que son père était son mentor. Mais vous voyez, Chilombo, il a l'onction de violer les hommes qui osent de parler contre lui. Donc son père qui doctorat zwaka na buchanda. Mais en réalité, zalaka nango kaka doctorat honorifique. Yango, il n'a pas compris réellement que veut dire la liberté d'expression, le respect des droits de l'homme. Et ça, deux biloko, ils ont na contraire na ba fondamentaux, il y a UDPS. Comme vous avez un parti politique, il y a des lunatics, il y a des voyous, il y a des vagabonds. Ils ne peuvent que connaître la biso tout ce qui est réflectif, il y a des lunatics, voyous, vagabonds. Mon côté normal s'attend quelque chose de contraire avec l'UDPS. Tu l'as dit, hein? So Chilombo, yo kutungana okeno siko direct. Omondenge bana mère na yo ana. Balobaki, mama molo belle très extrémiste. Tala bilongi na bango boyebi définition mo extrémiste. Teto maintenant to kita. Boyebi que veut dire extrémiste. Oyebi yango nazo ti en doute ki doctorat papa na yo. Parce que réellement si ton père avait étudié ndenge mutu normal atanga ka Chilombo, tu allais avoir un raisonnement normal. Si réellement ton père, là, le farceur de ton père, avait réellement étudié comme il prétendait de le faire en réalité, UDPS Nabinoy, Bongabo à la normale, vous êtes une réflexion, il y a une compétence, il y a tato na yo. Il y a eu une compétence biologique et héréditaire. Tu n'as pas appris ça quelque part autre. Bien sûr, tu as aussi appris par expérience, c'est ça ce que tu as vu avec ton père, un incompétent historique. Mais incompétence, non, mais c'est héritier. Ezali na aden na yo. Famio na yo bazali mauvaise nouvelle pour na Congo Zaïre. Oui, je l'ai toujours dit et je maintiens ma position que UDPS est un parti politique ya bandoki. Bandonanga boyebi mamulu bazaka religieux c'était spirituel, hein? Mais si je dois être en accord avec les chrétiens et accepter que le Satan réellement existe, c'est quand je regarde l'UDPS, je peux confirmer que réellement le Satan existe. Pour Nazali Komo Nabaevre Naye à travers l'UDPS. Chilombo, il ne suffit pas que ton père à toi avait mené une démarche pour déstabiliser le Zaïre. Tozolanda, yo botami na Kinshasa. C'est le Zaïre qui a donné même sens na kombo ya tata na yo. Na Malawi kunesika utaka.
bayebi ata bino, balobelaka ata bino te, balobelaka bino, seza Zaïre wana, nde sali ke, quelque baluba, bayeba que y avait un bâtard na Kasai qui s'appelait Tshisekedi. Oui, oui, Chilombo yokutu. Batuno baponaki nde arbre mabe ya kokende kotumbola. Oh yeah! Si auparavant même je parlais avec un peu de l'eau dans ma bouche là, mbaloy. Ah, tika. Na kokende na bino siko direct. Hein? Lokola yo za mobile oza na ba voyou o ba solicitaka bato. Po baluka ndenge nini bako faire taire mamumuluba. Ah, écoutez, Nzamba pimelanga makasi ya makofi, hein? Mais il m'a donné les dons avec ma langue. Et j'ai toute intention de l'utiliser. Toyokani, voilà. Donc, liboso nazalaka kutu kende na yo avec un peu de tact. Hein? Mais lokola yo la kisi chilombo. Que, et puis quelle audace. Quelle audace. Un bâtard qui se retrouve à la tête du pays, hein, de mon beau pays, le Zaïre, avec quel droit Chilombo? Yo lalo lamuki, o kanisa ke, o ko utiliser mbongo ya makila ya bandeko nanga, pona obangisa ngai mamuluba. Oh la, Chilombo. En tout cas, yo na bande ya ba pede wana banturaka yo. En tout cas, boponeki place ya mabe. I am so stubborn, Chilombo, ok? Naza tellement têtu que des fois nayebaka pete kozala têtu te veut dire quoi? Donc vraiment mataki na nzete à ma baie. Oh my lord, je reconnais que nana makasi ma kofite. Ça, je te donne ça. But I tell you, si longtemps que j'ai le souffle de vie, yoko bandako yoka ngai, nandenge yo kanisela kite. Oh, nazo peso zakaka lever des rideaux. Non, peso za le lever des rideaux. Tolandi, hein? Kasi po yo bandi une nouvelle relation avec moi. Hein? Oh, yo ba voyou wana, ya ba bandi, ya ba bande, ya ba bâtard, ba vagabonds, ba pede wana oyo. Mibali na yo wana. Oya aner. Hein? Bande ba incompétent. Kaka lokola yo Chilombo. Yo, bino bata aner. Tu fourmi pamba oyo. Agence de faux renseignements de déshonneur national oyo. Bino oyo, aner. Bande ya ba voyou. Bino kuto organisme na bino ne foto bengango mab. Boza ba mobster, boza ba mafia. Batubeko fingi samboka. Chilombo, tellement tu as la haine envers le Congo Zaïre, oye o fingi sa toute institution yamboka el photo fingama. Parce qu'il y a un individu qui s'est promené la terre qu'on appelle Chilombo. Le bon livre, ou bien les Écritures saintes nous disent que Dieu ne commet pas des erreurs. Mais je serai honnête avec toi, Chilombo. Chaque nuit, je pose la question à Dieu le Créateur, le Dieu de la Bible. Les individus comme toi, Chilombo, what happened? Comment est-ce que tu as apparu sur la terre des hommes? Ça, c'est une question, je crains que peut-être je n'aurai jamais la réponse à cette question-là. Si seulement ta mère, Marthe, était une femme qui réfléchissait, à quoi qu'on avorté yo. Oh, Chilombo, luki guerre na mutu baluka kana guerre te. Bel homme. Modèle ngai na kobanda ko nazoloba makambo epi nazoko bwakela ko Chilombo. Okoloba ke mwana mwasi eza nature, on dirait. Donc naza nazoko kotisaka penza loboko na plus profond de tous mes talents. Po na sabola yo. Tina ndengo kolongwa na mutu ya mboka wana, voyou que tu es. Ya yo kuteza ya famille. Tolanda. Et je vais te dire, na bande incompétent aner na wana. Ceux qui bolingi mamumulu ba lembisa. Na lobaka na bino l'autre fois. L'offre, je maintiens toujours mon offre. Elle est claire et elle est toujours sur la table. Tu déposes le pouvoir. Ngaipe na ko zappe kolobelela yo. Je vais toujours accuser ton père parce que si lui ne t'avait pas engendré, tu ne serais pas là. Je donne tort à ton père. Oui.
asi abotaka ne bana mosusu na mwasi na ya liboso aka kobota mpona nini bino bana misusu boyaka lokola bamatabisi boyaka bana moko baproblème kaka mpona nini surtout bana oyo baconception ekota trop des explications boza trop problématique bino je n'ai jamais compris hein? Quand un homme engendre les enfants normalement bana na bazalaka un peu correct. Mais quand l'homme obtient l'onction d'aller déconner ou obtenir des femmes étrangères, elles engendrent toujours les enfants comme toi, Chilombo, toujours. Pona ni bino bano yo yaba makango. Jamais boyaka na makamba malonga na mukili ya bato. Why? Makambo banda uta na Bible? Oui. Bana ba makango boza très. Vous êtes une inconvénience à la race humaine. Hein? Une très forte inconvénience. Nakaya Congo Zaïre, Chilombo, tu es une inconvénience pour nous. Si seulement o exista kate. Soko exista kate. Lokola aner na yo. Ba souhaite kinga ina zalate. Yo moi ma conçu lokola yo wana. Moi j'étais très bien conçu. Et pour me colonna botamaka les cieux étaient souriants. Tolanda. Yo Chilombo. Mais tu es une erreur de la nature. Ça, yebaka yango déjà. Ozali erreur ya nature. Tokani yo. Hey. Nakotika tangu yo kotika mboka wana. Oui. Nzelo lingi to kenda ngwanati. Liboso comme parler bien omoni, hein? Yonde mobali ya pombati. Oye na mboka ya bakoko nanga. Oki oteki este. Ozo bomisi sabande konanga. Mbongo wano zwaka. Po mama na yo akoma se rajeunir. Et puis oza na audace. Ya kopesa ba pede wana ba copain na yo. Po ba solliciter batu ba faire taire mamumuluba. Quel courage historique. Quelle audace, Chilombo. Quelle audace. Tata na ona Malawi. Apesa kayo mbongo yoko banda koluka kwa assassiner nango ba citoyen zaïrois. Apesa kayo mbongo wana le jeune homme zaïrois. Na bengo kutu jeune homme. Fatigué de vivre que tu es. Na lobi tatueba. Kuvimu fumina kwa kanaka ku Malawi. Ayaka na misheta ya faranga. Alobi Chilombo wanye. Mona franga yeyeo. Comme ça, demain, tu peux continuer à faire assassiner les citoyens congolais. Voici les franga nga kufeshi faranga. Franga wapi. Hein? Yo. Lopangu ya pamba. Tata na yo. Ayebaka kosomba na mabele wana. Tata na yo toute son existence. Aza muto assistant social. C'est un demon rat. C'est un socialiste économique. Croyance sur toutes les définitions de mon socialisme. C'est ton père. Ndako yo fandi okolela na Kinshasa wana Chilombo. Mais c'est soit une branche moko gouvernement zaïrois et puis si tata na yo. Tata na yo un incapable naturel et biologique. Tozolanda incapable confirmé. Tokani qu'a-t-il fait? Allez, c'est l'héritage à mon akako pesa yo. Ezali osa la continuation. Ya qui traître, na qui farceur. C'est legacy. O tata no atikelo yango wana. Mais tu es un voyou comme ton père. Tu mens comme le fameux mensonge de ton père. Tu es incompétent comme ton père. Hier, tu as crié Joseph Kabila, Joseph Kabila, Joseph Kabila, Joseph Kabila. Comme ton père avait crié Mobutu, 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 Mobutu. Messieurs, c'est depuis 1997 que Mobutu n'est plus au pouvoir. Zaïre wana bomemi yango wapi? Hein? Joseph Kabila tikeli bokonzi d'ailleurs, mwana mère, kuta bimane mboka atikeli yo terrain à la l'aise. Okamba. Peut-être, présence à Joseph Kabila, parce que ce banda qui ko blamakaye. Alobi, you know what? Nakei nanga ina Johannesburg. Offendu wanati. Yo moko se sentir à l'aise. Maintenant, what's going on?
Excuse me, rébellion, monsieur Zobotama, pendant que toi tu es à la tête du pays. Toyokani, so what's going on? What's going on, Chilombo? Hmm? Oh, by the way, yo bande ko kende na Rwanda. Namona kayo simbani na Paul Kagame, main dans la main, puis toujours ba geste, toujours y a ba PD, toujours. You know what? I knew it. Na yeba kaka qu'il y avait quelque chose de fruitcake avec toi. You such a fruity. I mean, quel est cet homme à ton âge qui aime tenir la main d'un autre homme? Come on. Ça c'est quoi? Comment on dit ça en anglais? Such a douché. Tu es vraiment un douché. Seriously. Hein? Come on. Chilombo, n'a bien. Je peux comprendre ceux qui posent qui banamiki, hein? Banamiki de innocent. Yo se monata tu chikunde puis yo fandi na poto. Qui tient la main d'un autre homme? What the hell? Do yo obebari na Paul Kagame Paul Faza lo memaki milimu no wana ba pede kuna na Kigali. Paul Kagame aboyi yo. Mais et puis za pede moko akotula. No joke. I mean seriously. E mututi aboyi yo. O ebi ko sali perte ba pede. Yo satana po moko zalaka compétent. Tina ki pede ozaka ken compétent. Baboyi yoti. Mena tuni boye. Tangu yo kendaki kuna na Kigali. Okay, ba kende kolinga yo. Siko Paul Kagame, après ko fukamaki, you know what you did. Alakisa kiyo bisika mama ya Joseph Kabila utate. Yo lobaki azalaka Rwandeti. Tata na yo, alobaki akozongisa Kabila na Rwanda. Boete, ok, ça tombe aussi bien que moi na ya papa na yo qui est toi, okomi président. Boete, et puis au début, tu avais de bonnes relations avec Kigali. Okenda na Kigali. Otuna kate. Où était même la résidence d'enfance de Joseph Kabila? Okenda ka Dar es Salaam kunati. Balaki sayote. Ata bisika bakola. Village ya baparents ya Joseph Kabila. Balaki sayote. Je veux dire, hein, boyebi ke bino IDPS tellement vous êtes remplis de la haine. Boza batuma be, vous ne méritez aucune petite ndenge bozawana. Boyinisa batukaka for no reason. Toyokani, non, blague à part. C'est vrai, crime à Joseph Kabila, peut-être c'est aussi sa personnalité. Notre sourd national à l'Obakanete Baba. Ça, it did not jive avec le peuple. Ça, c'est aussi la faute de l'entourage. Il fallait qu'il encourage à aller un peu plus à ça l'effort à reconnecter avec le peuple. Mais ici, Tozolo Belali Kambia, était-il le nôtre ou pas? Tata Nayo, voir un homme très irresponsable avec ses propos. Je suis étonné que IDPS bozaka courage quoi corriger Batouawa. Ton père, si réellement il était un homme d'État, ton père n'avait pas de filtre avec ses paroles. Ton père n'était qu'un arrogant, un homme just full of anger. C'était ça ton père. Il parlait comme un homme de la rue. Et puis pourquoi Mindele Batika Tata Noa comme présidente Chilombo? Parce qu'effectivement Tata Noa Zalaka voyou. Tolanda. Mobutu atikela espace akende kokamba nani conférence nationale. Ebe local bossé na mnoka papa na yo Jordan on arrête mais c'est Joseph Mobutu arrêtez-moi désirer Mobutu. Tata no makamne angwana. Kozana mutu pata moko te ya lo baba arrêté o ba arrêté la ye. Do makam tata no akende kotanga na badroit ne yango wana. Doctorat oya azoki abuchanda wana. C'est le phrase ayeba. Arrêtez-moi tel. C'est l'arrestation que ton père a reçu à faire. C'était quand il a signé l'arrestation de Patrice Lumumba. That's the only one. Et puis, on a parce qu'il avait obtenu aussi l'assistance de d'autres personnes. Mais Tata non incompétent. Tina makambia tangela. Aucune personne. Oh, ya lo baba arrêté mutuana. Tozolanda. Incompétent comme Gilles Alingeti et Constant Mutamba. Badroit na bango basala, Gilles Alingeti ayake na mangungu. Mais toi, Chilombo, t'as déjà accusé. Mais toi, tu es le premier voleur au Congo. Yé Gilles Alingeti, as-tu apporté yo plainte? A-t-il apporté un seul membre de ta famille plainte? Mbongo mwana na yo. Azalaki ko flasher na ba YouTube, na ba fête azoko panza. Est-ce que ba bengi si apé sa biso explication ce que wutaka Malawi to wapi? Yo moni Gilles Alingeti akosala makamandenge wana? Incompétent toujours parce qu'Azali est Demon Rat. Demon Rat azalaka compétent, hein? Mukolo Demon Rat a comme compétent, yezoye.
Vous voyez? Oui, oui. C'est même contre la nature. Comme on a dit, Menuet a la compétence. C'est contre la nature même. Et ça, le col à toi s'attendre que Satan bongwana. Et ça, vraiment contre la nature. Oh, yo, ya teli batu ba afro, on dirait tozo ça la rétro ba 1970. Ce kata to ça la ka rétro, na réalité ya Zaïre. Na bané 1970, il y avait la paix. Il y avait sans cette sécurité nationale. Babalaba les alaka propre. Soko to kokaki Constant Mutamba, c'est que Mutamba. Soko kokaki kozongi sabiso sa na époque wana. Mais yo yende na ba coiffure ya époque wana. Mais makambu yo zo sa les ande makambu ya kilelo. Makambu ya incompétence, makambu ba foutu. Justice ya ba demon rat, une justice qui n'existe pas. Bato yo il faut lukokanga. Osio kangi? Constant Mutamba. Yo bimisi bato na prison kaka dans le désordre. N'est-ce pas? Et après, on tient un mécanisme en place pour sécuriser bango. Ba misusu baza on attend yo bimsaki baza ba tu fallait katoko bimsaye physiquement na boloko, motie na ba programme ba parole, probation, bolandela kaye toujours. Ba tu misusu baza bongo. Misusu peut te mona ki nako bima nako kende ko recommettre le même crime ou ko tseke na prison pour la première fois. Si ko deuxième fois cela veut dire à victimize un nouveau citoyen, n'est-ce pas? Donc, ce que tout le bosso a une victime moko. Tant yo bimisi ye mutu moko na comme na deux victimes. Il y a le bosso, il a fait lui-même. Deuxième fois, c'est maintenant avec l'assistance, il y a le système judiciaire congolais. Boite, on récompense ba victime yo ba prisonnier na yo ba uti suko victime azo so récompense bango. O yebi ate sika ba criminel no na ba kei. Constant Mutamba, osio kangi ba membre aner o ba viola kabato, osio kangi bango. Lokola, il y a 250 femmes qu'on a violées en pleine capitale, dans la prison de Makala. Au Kangi, ba perpetrators, Muto yoaza contrôle la prison. Osio bouilier, pede munene, yewana. Pede munene, yewana. Mais prison Makala est comme un laboratoire, il y a ba pede. D'ailleurs, le PD commence à vouloir commettre des crimes. Pona bakende kokutana na bakope na bango kuna na prison à Makala. Et combien endroit l'homme normal craint d'aller? Prison Makala est comme un laboratoire, il y a ba PD. Aussi au balayer la prison de Makala. Et les femmes là victimes que vous avez violées là, nakoloba vous parce que tu fais partie du même système ya gouvernement wana. Hein? Tozana na ba viole sala makana est. Wana tolobeza ba Rwanda na ba M23. Siko o na Kinshasa. Na yokaki ba voyi moka ba demon right ya IDPS o ba Rwanda ba eko sabote. Tala bobo se moka kana batute e bino IDPS oyo. Tolanda. Bino boza na capital. Bo Chilombo yo lo ba tindi fad ke kuna na est, n'est-ce pas? Siko ba Rwanda boni ba koti. Ti ba koma na Kinshasa. Non seulement comme na Kinshasa, ba briser sécurité à Makala. Comment pour ba kota kuna? Ba banda ko violer 250 femmes? Tu nous prends pour des kiolo moni biso ba membre famille na auto moni biso banani. Hein Chilombo? Te na ba bataro yo tata no akende ko bota. Omuna ki ba peuple zero na kati wana? Na nombre ba bataro ba saka na famille na yo. Tanga zero mona kana kati wana. Toza kuna te ni de près ni de loin. D'ailleurs, ton père était un Zaïrois, pour que nous la famille Nabino. Il vient de Malawi. C'est un étranger. Abota makande na mabele na biso. Bake kunde na mabele a kasaite pona nini. Bino bolobio, papa no mukishi. Donc, elimati. Elimake kundama na Kinshasa. Really? Elimake ko pesa tabilima mususu mbotete na Kasai. Akende tondi makazala kaya solo makilane uta na mabele wanati. Ifala kome maekuna. Chilombo. Ifala kome mebemba tatano akende ko pesa pe bilima leba kishimbote. Amekite pona nini? Osakana kana moto mwana. Chilombo na lobi yo moko. Babungi saki onzele pa ba kishi pona nini? Te yoza mwana mukishi ndenge bolobaka. N'est-ce pas? Okendaki kuno lingyo kena mu pompa. Babungi saki onzela pourquoi? Eza lokola nga nangina kena village papa nanga. Bako bungi sanga inzela na quelle autorité?
Ha? Na autorité nini? Siko chilombo nga na tuni, yo lobi oza makila na biso. Epai na bino kuna na mupompa sope na kabe ya kamwanga. Donc tu devais être libre d'y aller sans problème. Ndenge nini yo konyata makolono na mabele sika papa no plus pire mukishi. Il fallait qu'on corrompre le bakishi. Obaluka na rond-point, osala mama na rond-point. Babungisi yo nzela. Cortège présidentiel ekabwani en deux. Bo bakeboye, bo bakeboye. La nature peut fanda kate. Mama Denise, oh, pour ça, il faut qu'elle se soulager. Mais, on va se soulager, il n'y a pas qui chiba bungi si binonzela. Ça, disant présidente, première dame, elle n'avait pas de choix que ce qu'elle avait à faire. Nazamba. Bagarde présidentielle, bazobate la première dame, Nazamba. Se dis-moi, ce qui cortège na yo tango yo kiti na avion commis s'occuper na kasai na wana super ndenge bokendela ki. Tu es supposé d'être na terre ya bakoko na yo. Siko ba obungi plus de 3 heures mobimba ozoko baluka kaka. Da basala o jeu oyo le ba kishi basala ka Laurent na Kabinda. Au moins tant Laurent zo na zaki comment on les appelait ba Rwandais na s'occuper les kadogo ne wana zaki ko na bango. Mingi zaki les Rwandais derrière Laurent. Hein? Bakishi ya Kabinda balobi ke bon aya tozo zelaye loba mabele oyo zali ya barwande omona film basala Laurent nde film basala ki yoti Laurent bazotambola batala boye 45 km de la ville de Kabinda bazu espoir ba continue ko avancer yena batuna yena ba minduki na bango basimbaki 24 heures après 45 km de la ville de Kabinda. Donc, batuba avance ça kame bako makate. Nde makambasala yo. Babungi sa yo nzela. Mais Laurent, na makila ne c'était un moulubakati. Entourage na yekutu n'en parlons pas. Barwande, ça se comprend. Le bakishi na Kabinda. Basala bango ba filme wana. Po Kabinda za mabele na bango te. Siko yo chilombolobi que tu portes notre sang. Luba. Dans tes veines. Yoloba. Bakishi bako réussir na kobungisa mwana mukishi nzela. Comment? How? Huh? Makamboyo. Un jour, toko komela kango na ba livre ba histoire. Tolanda, fils d'un mukishi qui va na mabele ya soi-disant papa na ye, qui était mukishi, babungisi nzela epa ya bakishi. Joseph Kabila, naba 2011, akita na Kabinda kuna basale mama na film. Ça se comprend. Eza lozulie ki aza, bon, de toute façon, eza mabele na ete, bakoko na ete. Et le bakishi n'était pas, basonge pe boa kanda, basonge boa pensa kanda bino, boa kanda. Et puis makambo sala Joseph Kabila kanda wana, abimisa on surtout les balouba en généralité. Joseph Kabila mwana ba film basonge ba pe faux esprit hein hélicoptère boko décoller hélicoptère baluki kaka wana balobi abima total mbula moko mystérieuse ekweya Joseph Kabila kanisaki ke azo revivre de luji ya Bible. Mulumane ba abandonné idée ya ba hélicoptère asimbie moko volant. Abimela na Kabinda zo kendeka nanga volant. Na ndenge ya urgence. Amoni liwa. Makamba songi wana bastala Joseph Kabila andimakate. Mais avec lui on peut encore comprendre. Siko yo chilombo, yo lobio za mwana na biso. Comment on pouvait te traiter presque la même chose qu'on a traité Kabila parce qu'il était accompagné de Rwandais, la même chose que les Bakishi na Kabinda ont fait na Joseph Kabila. Comment est-ce que yo, moi na yamu Kishi Kasayen, on t'a donné presque le même traitement? Ozolanda, parce que tu n'es pas le nôtre. Être né
na sol congolais ne veut pas dire que ce que to timboli tokokuta mikuwa ya bakoko na yo na sol congolais. C'est ça. Congolais réclamaka mabele wana po wuta kale. Wuta époque ya bakulu ya bakamba. Mikuwa na bango eza na mabele wana. Yango tobelelaka bango. Yango to evokaka bango. Babotami wana. Bakufaki wana. Bazongi ba poussière wana. Esika totambolaka na bazelo wana. Totambolaka na mpifo ya bakoko na biso. Maintenant, yo obotami oza mopaya. Le sang bashanjaka yango te. Tata na yo abotami na Kasai, oui. Kasi ako réclamer bakoko na mabele ya Kasai te. Mais falaki ba ko intervenir ti. Yo babungisi yo. Yo tata no aloba za mukishi. Et puis baluba botika kopesaka bato ba titre par sentiment. Makambo zo boma mboka yango yo. Yango bomoni biloko ezaka baluba te les héros en général. Yango bomoni lelo na minembwe on se retrouve avec des chefs coutumiers tuti. Botika kopesaka bato certains honneurs tribal spirituel abukoko na biso po ba corrompre bino. Ezo lembisaka ba puissance ancestrale na biso. Bakoko na biso des siècles passés ba résistaka contre les envahissements ya ba européens na bandibu. Mais bino bozoko ko défendre mabele na bino te parce que vous vous trahissez aussi vous-même. Vous êtes trop corruptible. Bakopesa bandeko na ngai. J'avais un ami blanc des années passées. Il s'intéressait na ba diamond kuna na Kasai wana kala. Balukaki baya na Kasai na ndenge ya ba ko manquer bino respect, mais ils étaient accompagnés par toujours kaka ba Kasaïen na van na bango wana. Bakeye basombi ba diamond na bango ndenge falaki basomba likambute. Mena po babima mbula moko ekitela bango lokola film Joseph Kabila monaka. Ti ba comprendre ko eza mbula normal te oyo eza bakoko. Kaka na kati na bango na bayebisi mindele ke okobi makabo te photo kende ko soigner les dossiers avec les chefs coutumiers. C'est vrai, c'est vrai. Boyebi ba pesa les chefs coutumiers le combien? Ce peut le Masangambila. Donc tu vas miette, ce que tu tiens en calcul pèse peut-être quoi, pas plus de $100. Apesi bango faveur bokende. Et mindele ba bimi na tala ba mabulu ya ba diamond bakenango. Tolandi hein? Lobi bakoteka yango epesi bango revenu oyo na kati na bakolongola bapesi lisusu mwa ndambu na ba rebelle baya kokotela biso susu na mboka. Mais la rébellion coûte de l'argent. Mbongo yo ba rebelle bazwaka po ba ko boma nango biso. Ezo wuta na revenu ya minere na biso ti. Nos chefs coutumiers qui ne protègent plus nos terres po ba puissance kenda. Ba minere na biso na bakendaka mindele wana bake ba raffiner ba sali ce qu'ils ont à faire. Ceux qui par exemple ebimiseli ata $100 millions. Alongoli moi 1 million 2 millions à investir na est na ba rébellion. Ba continue ko sala biso trouble ya continue comme nango business na esikoy. Akolinga kimia ko ta place wana te. Mais nani muta positionner ya ko kozala na ba mbongo wana pour maintenir la rébellion. Et ça kaka biso avec nos chefs coutumiers ici ya ba compétent mususu. Eza mawa tro, eza mawa mingi. Mais biso toza ba accompagnateur ya bato baka ko détruire biso. On est trahi na ba poignonso. L'histoire ne vous a pas appris. Le fameux roi Nzinga Alfonso abandaki koteka spiritualité à Royaume Congo et pas na ba portugais. Qu'est-ce qui est arrivé na Royaume Congo plus tard? Batikala kaka batu historique. Oh, toza bane Congo, na matadi, na bazaka susu royaume ya makasi nenge bazalaka à l'époque, et batikala na nostalgie quand ils étaient. Tokani, hein? C'est ça. Et quand on prenait les esclaves, c'est le royaume Congo qui était épargné. C'était un royaume d'ailleurs parmi les royaumes africains noirs où vraiment esclavagisme et donc déstabilisaki. Royaume Congo.
Mais ils n'ont qu'à remercier leur roi, Alfonso, ce qui Penzinga, ils n'ont qu'à lui remercier. Il n'a pas aimé la voix contraire à lui comme les mamans qui panvita. Elle a été incendiée avec l'enfant au dos, avec l'appui. Yabande Konaiba Congo. Plus tard, hein? Bande Konanga, l'histoire ne vous apprend toujours pas. Bozana don yakuvo trahir. Et vous, les chefs coutumiers, Zaïrois, o bozana ba tendu ya mabele wana. Bolingi kote kateka kibuko konabiso. Histoire ezo apprendre bino te. Nzamba bakoko, a permetaka pe la chute totale ya ba royaume na biso. Parce que kaka barwa na biso nde bazalaka ko trahir ki spiritualité na biso. Mundela yeba depuis kala que le peuple noir baza peuple spirituel baebi nzambe. Mais boyebi ndenge ni mundela zoka sikoyo courage ya kokende ko corrompre notre perception spiritualité pour biso moko to expliquer comment nos croyances spirituelles marchent. Nde akomaka kasaleli yango banalize aka corrompre yango azongeli biso sikoyo alobi ke tete botika ndenge na bino wana. Bomoni sur ce point ici c'est satanique. C'est diabolique, botika. Première chose, il fallait qu'il a faire accepter l'homme noir la notion qu'il y a un Satan qui existe, qui te fait faire les mauvaises choses. Maintenant, tant bondimi que oui, le Satan existe, qui nous fait faire les mauvaises choses. Maintenant, deuxième point. Bomoni manière nabino akosambela. Bomoni kibukoko nabino. C'est les kindoki. Les kindoki là, ils allaient faire du Satan, le mauvais type. Ah, c'est vrai. Totika kibukoko nabiso. Totika nzambe abakoko nabiso. Poeza magie noire. Eza kibundoki. Parce qu'au sommet à kibundoki, c'est le Satan. Koko no ayebaki kindoki obino boyeko ebisa bato awata. Kindoki na bino bosela ka ba témoignage à chaque dimanche. Eza phénomène ya bino. Na quand vos envahisseurs baye, yango bozoko bomana, papa qui chasse son enfant, la femme qui va traiter son mari comme son ennemi, l'homme qui traite sa femme comme son ennemi, tout au nom, il y a le kindoki. Si kotangu bakoko na biso bazalaka ko gagner ba guerre contre les Européens. Apparemment le Satan était allié à Nokako, parce que nos cocos emportaient la victoire contre les Européens. Où était le Satan? Où était-il? Où bien qui en faillite? Hein? Na comprendre qu'appelle Kamango pe à Satan ten? Tango bakoko bayebaka religion christianisme était parce qu'il faut bien distinguer entre christianisme et spiritualité. Christianisme est une religion, hein, fabriquée par les hommes comme toute autre religion. Bakoko bayebaka religion wanate. Apparemment, le Satan azalaka en faillite tokokoloba pendant des siècles. Bakoko babundi en face ya bato yo, baza batu illuminés, les Européens. Banananzambe. Après tout, Jésus était blanc, n'est-ce pas? Siko bakoko na biso baolokola bayekolo banapsiki bangonde bazaki batu na Satana bandoki. Apparemment, Satan monaka bangote, poatika ka bakoko na biso ba emportaka la victoire contre bandeko ya Jésus. Siko tangu bo se convertir. Bolobi bakoko bazaka bandoki. Bozu nzambe na bino ya sika akomi ya bino. Ti lolo bosi bozu victoire ango. Bozu angoti. Voilà. Ba bwili bino ba esclave. Ba coloniser bino. Ti lolo vous êtes les colonisés invisibles. Et bon ceux qui Ozomona belge tena chicote, mais le royaume belge continue à vous diriger bino. D'où vient comme l'espèce de votre Chilombola? Banani bâti au pouvoir. Chilombaza kapita, kaka lokola n'époque coloniale, bozalaka na bakapita. Chilombaza kapita. Nos colons sont toujours derrière Chilombo. Bino bozaka na indépendance. Bozaka na indépendance, c'est Tolanda. Mais ngai pe na zelaka. Christianisme na bino pesa biso pe victoire. Bosambeli pe mingi, chaque avenue. Yesu tala pasi ya Congo. Yesu jisikaka.
Yezu koloba nini? Ngai pe lokola kaka bino. Ngai, l'autre jour nga pe nasambeli Yezu, nabi Yezu. Bakoko na nga bakende kondima yo. Balobi yondo za victoire. Mais, biso pe tokomo na preuve ya victoire na ote. Ube pesa biso courage opesi Netanyahu abundela Israel kuna. Po biso Yezu apesi biso eloko te. Toza ba pere. Toza ba mu. Soko ebisi kinwa telema. Oh Yezu kaka. Mais ekomi tura Netanyahu alobi akoza na tanko zela Yezu te asimbi minduki ake kobunda bitumba na ye. Nde ngai pe nasengaki Yezu. Apesa biso ata courage. A illuminer ata biso lokola boyi kopesa biso kasi victoire ango po ndenge na moni ondire victoire na biso ekoutaka so biso moto telemi mpe tobunda. Mais Israel wana telemi abunda ti. Yango sikoyo na tali na bi alors qu'est-ce qui nous manque? Courage. Na la mentalité nécessaire ya ba victorieux. Ndenga pe nasengaki Yezu nalobi bon lokola oboyi no kotinda ba Mikael ba kobundela pe biso. Pesa biso kasi le courage na mindset ya ba victorieux po avec wana tokobunda tokolonga. Nazozela pesa biso yango menga pe nasambelaki Yezu apesa pe bino mindset ya ba victorieux. Tozela. Mais si vous connaissez ce qui est bon pour vous, mindset est un victorieux, état d'être. Tokani, voilà. Bakoko na bino, bazalaki conscient que bazalaki grand. Tolanda, yango bomoni bazaka complexité. Na bamangwanda na bango, batelemaki bazobunda. Po bazalaki pe bayebaki ke bakoko pe bakendaka avant bango. Bazalaka sima na bango. Na sina bisa bino bandeko nanga soko moni mupaya. Aya zolongo na mabele ya bakoko na yo. Ton problème est d'abord spirituel. Parce que ata botangi Bible na bino na botangaka. Le bon Dieu akabola peuple na peuple apesi bango leur territoire géographique. Et il y a les anges ndenge bino bobengaka. Biso batu spiritualité to bengi bakoko. Bon, pour nabino les anges, oyo bazali pe assigned. Hein? Secteur boy appartient à tel ange. Secteur boy est sous contrôle de tel ange. Il y a les esprits qui sont aussi sur des villes. Ezandendengewana. Tozolanda. Maintenant, soko moni, parce que nous sommes tous les êtres spirituels. Dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Hein? Tu es vivant parce que l'esprit est en toi, l'âme est là. Être vivant. Soko moni, un autre esprit, aye envahir yo na mabele na yo. Hein? Ba spirituel il fallait ki ba bloquer na l'esprit wana ba bloquer ye te. Ba s'opposer na ye te. Mitala lisusu bien. Toyokani, parce que ezala kibuko konabiso. Ezala bokotala makam selon la Bible, le Dieu nous a donné le choix libre. Tango abandonner spiritualité na yo librement, hein, avec ta volonté. Bien sûr, tes protecteurs spirituels vont se retirer de toi. Parce que yo moko boyibango. Bino bomi tunate. Pourquoi christianisme tu dois faire des déclarations verbales? Parce que maloba ya mutu, ezana vibration. Maloba et manifestaka ce qui est ta volonté. Donc, tangu yo zoloba, oboyi bakoko na yo, ondimi siko kaka Yezu. Oebe loko no sali spirituellement, obengani ba protecteur non spirituel. Eza loko lo divorcer bango. Bakei na bango batiki yo parce que obimisi na maloba na yo, eza vibration ou tie pa na yo, univers yo, qui c'est ça ta volonté. Omoni bino likamuna bino, bozo koka kolonga bitumbata moko te, protéger vos territoires te, parce que votre spiritualité bino moko bo korompa yango. Na maloba na bino, bo bengana ba protecteur spirituel na bino. Malobeza na puissance, bo sambelaka po na nini? Ezalaka po bozo manifester votre volonté, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ba profession muta obimisana munoko, hein? Eza na puissance tina monda ba esprit toyokani ndo moni mundele tango ayaka na Bible na ye na fimbo. C'était très important bakoko na biso ba déclarer avec leur bouche
qu'ils acceptent Jésus-Christ. Tokani, première génération ne bande aussi penzate parce que bazaka sous détresse. Parce qu'il y a aussi des lois spirituelles que on doit honorer, observer. La personne doit librement faire ses déclarations. Tolanda. So, génération yo, bandimaka me bazalaka sous détresse. Soit batie bango ba menote, ba ok na bango, ba chikote pai. Mais plus tard, bino sikoy, muta chikotaka bino azate. Et bino moko avec toute conscience, toute intelligence, bosali choix. Mais le problème est que ce qui botangi sota Bible wana malamu. Au contraire, na biloko na bino boaka kote ya bato nya qu'un seul Dieu qui a doué botanga Bible malamu na yebisaka bino botanga su Bible na malamu. Lelo toyeli penza kolobela makambo yango te, mais la Bible est une histoire ya polythéisme. Parce que quand on dit créons l'homme à notre image, na okaka bino bolobaka français mingi awa, tozomona plural. Descendons voir ce que l'homme est en train de faire. Wana masola Tower of Babel. On dirait que tout le monde appelle plural. Ne vous soumettez pas aux dieux étrangers. So, on est en train de reconnaître l'existence de d'autres dieux. Tolanda, voilà. So, ce qui bino ya bino nzambe, azalaka mosusu. Bokei kondima pe nzambe, ya peuple étranger. Hein? Ndenge bototangaka na bino na Genesis 15, 12 à 15. Ndenge botangi pe lisusu na Deuteronomy 28, right? Peuple wana et leur Dieu va maintenant vous dominer. Parce que bino, bo rejeter oya bino, bo komi vulnerable. Boza suna yango bomoni le tuti, bazo banga bino te. Bande konanga, boyebi Afrique wana est un endroit très très spirituel. Eh? Butu ya pamba. Soko tambola na Afrique wana, tu peux sentir les esprits autour de toi. Tolanda, zamba soko muni banzete na Afrique, koza na sensation moko epesaka moto. Mais na bapoto awa, oko tambola no na butu, hein, oko kata même ozo kata ba cimetière pour kende bisiko ozo kende, ça donne pas la même sensation. Na Africa, tu sens ça. Mais na tango bo déséquilibrer vos vibrations spirituelles. Yango bomoni banguna bazo telema, bazo kote la bino bobangi wana ezate. Parce que ba protecteurs na bino spirituels se sont retirés de vous. O na ebisi bino ezandende ngwana makambu na bino ezalaka pe na volet spirituel. Naloba. Vous n'avez qu'à aller demander à bon Dieu pourquoi même vos richesses kaka na se ya mabele. Mabele ezalié na bancentre na bino. Aussi longtemps que boboyi bakoko na bino. Richesse on ya Congo. Eko serva kabino te. Eko zalaka kezo servir na kwa ko bomisa kabino. Donc kezo sala tournage, hein. Ba étranger ba toki, ba ke ba balusi, ba financer rébellion, ba bomi bino. Ndesele loko richesse on ko bandoko sala. Bino boko bénéficier nango te. Hein? Parce que za lié na bakoko na bino. Mais mundele pe uta banda ko piye bino tonda kate pona nini. Parce que za makambu spirituel mundele pa koko tonda te. Vos richesses et qui jamais satisfaire tous les problèmes de l'homme blanc. Jamais. Parce que ça ba ordre spirituel maintenant loba. Tokani bino ba ayant droit. Boko bénéficier pe nangote aussi longtemps que boboyi bakolo richesse wana. Donc likambo ezande dilemme, dilemme penza. Ndebo moni botala le nombre d'années mundele azana misuneka na ba richesse na bino. Mais il y a la technologie et tout. Pourquoi tu as la quantité nécessaire pour résoudre le problème? Parce que c'est la loi de la nature. Mais il en profite quand même. Faute ignorance na bino. Bino, boko bénéficia kana richesse ya mabele wana te. Aussi longtemps que boboa kisa bakolo richesse wana. Aussi longtemps que nzambo atiaka richesse wana lobaka keza ya bino. Boboya ye. Richesse ya Congo. Congo Zaïre. Et conservaka le peuple étranger. Bozwa mayela, boyebela.
yango bomoni bakitisi bino si bas. Tala lelo vous retrouvez avec un individu comme Chilombulombo à la tête du pays. Bozo kitaka kaka, bozo bomoni ata o lelo mutu alali alamuki akomi rebelle, mutu alali nabite bino boningi ba fragiliser bino jusqu'à quel point. Mais il suffit moko na bango azala vraiment avec une armée forte. Ba balkaniser binoti mboke kei. Tozolanda même na misu ya bakoko ba peuple na ngai bozoka ngai ona ebisaka bino nazobisa bino bomani bino mwa buchanda na bino na bolia ba européen ki ndoki ona bozalaka nango boluka ndenge nini boko mi délivrer nango parce que ba vrai ndoki ezalaka mindele wana bayelaka bino ki ndoki na bango tolandi bino moko kaka ndenge bomiliela ki ndoki na bino boluka ndenge nini boko sanza yango po koko no alokaka yo te koko no yebi ki ndoki te tolanda baya ko apprendre na bino kibundoki epai ya bakamarade na bino bautaka Europe. Donc kaka ndenge bokumbanaka na makambo na bino boluka ndenge bokomidélivre nango. Toyokani bokanisa pete po na kindoki na bino bokoma pe na mitema ya mabe bokanisa pete nga nazosala no vérité bomoni mabele wana soki pe lelo bopermettre ezala balkaniser bino vous serez repris en captivité. Boko sala boye boko boaka. Tolanda. Donc bino. Ata boleli oni. France venait intervenir. Et les États-Unis. Boko tala biso pa en Amérique nous avons nos problèmes à nous. Tokani Non, tous à la paix sérieux. Chaque pays a ses problèmes. Botika ko bele la kabatawa. États-Unis a dit États-Unis. Toi n'a pas problème na biso pa en États-Unis. Bon États-Unis salama ki pona kwa ko répondre kana ba bilela lela na bino. Biso tanto za kwa biso makambo bino nde bwaka obundela biso na barme na biso ao teto maintenant to kita États-Unis soki ezwi problème yo congolais muto kolongwa kuna na Congo yo kobundela biso ao seza kaka bana na biso nde gouvernement ako draft bakende kobunda bitumba bino pe bobunda bitumba na Zaire wa dérangeaka bato pamba te ye Macron akipe makambo France takipaka makambo na bino États-Unis azane na intérêt na bino te tozalaka réaliste. États-Unis et l'intérêt des États-Unis. Comme il y a du coltan là-bas, États-Unis missionnaires dans le coltan. Beaucoup de lelati, botondi sur l'Atlantique na maya mission na bino. Vous n'êtes pas une priorité aux États-Unis. Kolela na bino le bel bangolo comme côté. Yonda mizuila mayele. Macron regarde d'abord le bien-être, les intérêts de la France. Oh, Macron a dit. Le voyou a des problèmes sérieux. Il y a France à s'occuper. He is not thinking about you. Tokani, Macron zotala, qu'est-ce que la France bénéficie from DRC? Des raisonnements Macron est bon. He is not. Afin de oh my gosh, le peuple congolais est en train de pleurer. He's not. No. Tolanda, bina moko tala bomizu la mayele. Moni mo kindoki na bino na boliaki na ba colon ce qui peut envahir na bino. Bomilu ke la kango déjà délivrance. Tokani, bomilu ke lango délivrance. Bo bandaka déjà ko botaka bimilimu déjà ba courage bo se débarrasser non na voyo bo bengi chilombo wana. Parce que Yankela ne va pas le faire volontairement. Non, he's not. Ça zaki mutu normal. Amoni bien que il est un échec. Amoni ka kokokate, il fallait ka déposer. Après sa mboka wana chance. Alobakio azu papier à pembe na biko, il va réécrire l'histoire. C'est dommage à réécrire l'histoire. C'est la continuité. Il y a histoire bien à réécrire. Bino mokonde, botelema, na mona kabino babakoto ke ko sambela to briser balien. Balien ko briser, eza balien obozana ngo ya ba oppresseur ba oppressa kabino kaka pendant des générations. Lien nan bino bo mon nan lien wana ta ko briser. Lien boko ko bandana na ko briser ngo wana. Mon milimu na bino ba colonisation na ba esclave mental bozana ngo. Bo bandana na ko se débarrasser na ba milimu wana. Bo mon shiki bo briser molimo ya esclavagisme mental bozana ngo. Kongwane ko kangolama. Bakoko bako sepela. Nzamba bakoko ko sepela na biso, il va vous restaurer. Toyokani. Mais loko bwana milimu mabe. Bozana balien na bino bozana ngo. Moyen bozala restaurer zate. Botika ko kosela ka Yesu makambo ya ko restaurer bino loko nya ko restaurer. Asa restaurer Netanyahu po ko restaurer bino. Qui assassinons Netanyahu azana ngo. Yasa zulango délivrance.
Kako ko dérange ka bato. Bengani milimo mabe, on a de Jésus, on a de Jésus. Milimo yo tambula na kati ya Netanyahu sanguinaire kile. Yesu sa délivrer. Na Rwanda kuna ba église zalaka te. Molimo po Kagame zalaka na Yesu sa délivrer ye. Ye Yesu ko délivrer banguna na biso na milimo na bango na mabete. Chilombulomba fanjo na yibaka. Yesu sa délivrer ye. Alors, il faut être réaliste dans la vie. Yesu apesi mutata moko te délivrance, so il faut pas délivrer Yesu a délivrer batuana te. Siko what the hell bo fanjo a délivrer oppression na bino. Mais bato bazo ko oppresser bino abandana na ko délivrer bango na milimo wana mabe bazalaka nango. Balala ka bapongi a pepele. Toyokani bino nde bomi délivrer na milimo wana ya peuple oppressé bozanango. Moni milimo oppression na esclavagisme mental bozanango. Bino nde bomi délivrer na milimo wana. Boko koma conscient. Quand vous arriverez na étape wana, boko zwa makasi et le Congo Zaïre sera restauré. Oui, oui. Tango bino boko zwa conscience. Hein? Voilà. Chilombo dépose le pouvoir, ko voyou oyo. Dépose. Ebongi no pete incompétent, oko kanopi makambute. Tika. Zonga na Malawi. Osio yibie koki. Toyokani yo Chilombo kosuka mabe moko mwana mobali oyo. Ka po peuple ana pe mutaloka bango akufa. Soki espoir ezalaki ke peuple congolais kozwa délivrance. Chilombo yo modèle bakoko bangaki ba chikoto. Po bango pe ba chikoto, il faut ba peuple congolais pe benga bango, ba pesa pe bango feu vert. Les cocos aimeront bien traiter avec toi, dealer avec toi Chilombo. Kasi peuple poyebi comme je viens de dire, balokama génération mindelo balokaka peuple bango nyonso bakufa kufa. Si nayebi te tokosuka wapi na likambo yo. Nayebi te tokosuka wapi na likambo yo. Bon, likambo te tozaka na mwa elikia. Ata village moko kaka na mabele wana bandeko. Se bako zala nanu na conscience. Ata village moko. Batele mata. Et moi, je me pose la question que tous nos villages va maintenir leur authenticité basate. Et likambo kamwa penza. Eza penza likambo kamwa. Mais bon, tozo zela kindoki peza ka volontaire. Mukolo parce que oya loka bino bakufa. De comme sikoto comme kotale la peka bino mukolo boko décider bo se délivrer. Mboka pe oza libérer. Donc comme otale ka bino un peuple. Pouvoir eza ya bino total la ka elikia maka mission na biso c'est comme kana bino total la ka bino c'est que vous allez faire tolandi total la ka kutu su Chilombo te nous savons ce qu'il ne va pas faire tokane ça toyebi déjà et toyebi que ce qu'il va faire ezo dépendre na ce que vous allez faire yango bomoni mission na biso nyonso ezai kaka pa ina bino tango boko décider bozonga la raison Chilombo saura quoi faire. Comme Kopakatambangu, oui, c'est une des options. Il sait il faut Kopakatambangu, mais il ne va pas le faire parce que les analystes Makambuki lui-même ne va pas faire. Donc, Binonde Fobo aider à faire ce qu'il a à faire, comme fuir. Mais il va fuir avec votre assistance. Donc, bon, qui te l'a formule à Burkina Bendenge Basila Nakana Blaise Compaoré. Bo minimizaka kombo, bo minimizaka mabanga, oui, eza motuya, motuya penza, bo tuna ba Burkinabe, bazaka na mindu kite. Comparer pa katambangu, na chikalu, le vélo, mulu mane bake ko bunga ba français bake ko sale au secours na zamba. Président abungi GPS, président ebungi ba prince. Tala peuple maye. Fallait que tu baka que peuple na balinga ba se retrouver na mutu peu spirituel lokola Ibrahim Traoré. Po peuple na déjà l'aksaka courage. E bongo tang bakende ki ko bunda kuna na parlement. Bakende kana bakombo mabanga na milangiti. Na banzete. Basi na Niamey kuna babengani ambassadeur à France na banzungu na mifini kuna bakombo. Ambassadeur moi Salubilu azongi mbangu France po makelelo ya yokaki Macron asatete o akotindela ye croissant batu kuna na Niamey
kale croissant wana biloko pamba pamba na kwa otindela bato po bapesa ba constipation awo. Ambassadeur amoni liwana na miso ambassadeur Macron atali abane ko santete to la France ne reconnaît pas les putschistes, la France ne ba France ba minoko il ne reconnaît pas les putschistes, il ne reconnaît pas les putschistes tala ba mama ya Niamey makambasali ba aider la France de reconnaître les putschistes, il a reconnu wapi Bazoum. Oh remettez Bazoum ba bwila ki na fanda nano babi we tala bon sens ya mowewa yango wana quand ça s'applique na ba lokola Bazoum les traîtres ba c'est wewa allez ki wewa ya malamu yango wana ba mama Bazoum fini kuna bino bomona ba ba YouTube ba ko lamba ba lembondo na ba makayabu comme makambo boyibi kaka yango wana bomona ki bango balia kate bango bazana mibali te bana te kaka bino kako mwasi cuisine mwasi kasi kolamba bien ceux qui massage zo ko beta sur ta tête kolamba bien tango bato bakotelo na mboka bakoya ba violer ba boma okolamba lisusu le limbondo no wana malamu baliaka pe limbondo ngo soko zana kimia ti soko zana kimia te limbondo ngo kolia ngo ndenge nini si tu n'as pas de terre okukunda mwana no wapi mobali ngo tango bakobomelo ye po bakoya babomina mobali ti ale basali yo bakosala siko tango bakobomelo yo kolele wapi okolela mobali na yo quand tu es entouré par une armée étrangère ndoko bandolela ebembe na yo na moma wana bozalaka réaliste bozalaka penza réaliste si tu n'as pas de terre okokunda mobali no wapi okokunda mwana no wapi okotambola na bango bibembe na mutu na yo Jésus ya baveve lokola yazalaka nzambe ya baveve kasi apesa bino basémitaire bisika bobandokendo mibali na bino na bana na bino ti si vo okunda bango na mabela bakoko na bango siko mabela yango wana bozotika ekende il faut être réaliste. Non, mobile il faut que l'ambele le pondu. Mobile ya kolia fufuna pondu là où il y a le trouble. Ata bolingo ngo kutu ata kutu balubi bolingo ba barbare. Ye mobile ngo akozala penza bon homme soki il n'est pas en paix, ndeki yo bon mangwana. Tala bosa ka réaliste bande konanga il faut tala kimia leki nyonso. Tokani là où il y a la paix, même développement à bana ezala emona naka. Même yope mwasi lokola bolingi ba makusa na bino wana mingi bomoni bote tozalaka nango na epoka Zaire esila po kimi ezaka su na mboka te tolanda soki bozongi si la paix ba bote wana nyonso kozonga lisusu c'est ça la paix mais la paix s'échange avec la guerre tokani oui rien dans la vie est gratuit la paix n'a jamais été gratuite non plus tokani nope. On paye la paix avec le sang. Tolanda, voilà. Ok, Zalenga Mamuluba, I love you all. Bye bye.